Mbote na bino nyonso ya bolinga mama ya nitu na pesi bino mbote 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 nange mbote yaki boni boza malamu na pesi bino ba mbote na bino ebwe abari ma vie pimiko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Lelo nazana esengo parce que toza le 31 décembre 2020. Le 31 décembre 2020, parce que année qui trop difficile, année 2020, pendant janvier, le 31, tozu ba problème ya ndenge na ndenge. Alors, lokola nzambe apesi biso mpe ma bon moy. Tokomi na mukola lelo le 31 décembre 2020. Yango tokumisa nzambe. Kumisa ye, sanzala ye. Amen. 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 Merci. Merci. Bisika surtout bozali zo mo seconde na kokumisa nzambe kokumisa nzambe lebo saka 4 à 5 heures de temps te kokumisa nzambe soko vanika o se connecter ka na nzambe obiseka ka merci mon Dieu pour le souffle de vie nzambe rosalene nzambe akoyoka yo bande ko nanga yo bino mama ile ani tout vraiment na esengo makasi vraiment esengo to comme les 31 nous tous on vivait avec la peur dans le ventre hein? Moi j'ai vécu toute cette année avec la peur dans le ventre. Bazali na l'hôpital ngai na leki bango na nini soki lelo nga nazali na bomoi ezali kolamba na ngai te o belengolu na yo papa o belengolu na nzambe tata pe bolingo na ya Yesu kumisama sanzola manko boya ba benediction na komo na Yesu Masia mama ile aniti pomo kaka esengo teninga tellement motema pokala mingi te to mona kaka nzamba ko sa biso ngo tokota 2021 ba ope ba tiki biso to leki bango ni loko moko te ezaka ezali kambangolu ezali kambangolu nazingolu na miso ya nzambe ezali kambangolu nzamba sali biso kaka ngolu ya topeseka merci. Mais lelo eza mukolo oyo batu baliaka en famille le 31 décembre papa na mama bavandi na mesa ba osanene baza kolia baza kokumisa nzambe baza kopesa merci to pe bande ko basangani po basepela elongo ke tokomi na mbula ya sika. Mais eloko selingaka mawana pasi eza na ba mama moko mibale babenga babisinga mama nitu yo linga kokotela mibali yo linga ka koloba boye mwasi kipendako mwasi kipe mobali. Mais eloko eza pasi pe mawa e na ba papa mususu bayebi koza responsabilité mala bonte même na fin de l'année papa oza na kati ya ndaku papa na mwasi na bana na suka mbula bo pona nini papa kokosomba eloko te pona bana balia bande kona basi mibale babisinga babi mama ile anitu mobali aboyi kosala ba course ye pona ye kaka ozwaka mbongo bana ti bongo mbongo bana ozwaka ozwaka mbongo bana ti papa leki papa kulutu ba papa ata bino moko ba papa na ngai ya solo biso ba mama tozora mbongo bana to boyi teza ya solo mais surtout comme na suka mbula boye papa kota liboko na poche yo moko moni ndenge nini pasi ekota ki mokili mbula o nyose bandi be na ba problème to comme na suka mbula papa tia liboko na poche papa somba biloko ya kolia ata mama sombi yo somba biloko ya kolia ovanda na kati ya famille osanini osepela mikolo nyonso tu toliaka mikolo nyonso tu toliaka eza ya solo mais eza na barepas mosusu toyambelaka bapaya eza na baplan mosusu oyo toliaka na ntango ya nini ya Noël neti ngai Noël na feteki na ndako tonaki ndo fete pa mwana nga mobile eska invitaki abi boya kolia Noël boya to fete en famille nakendeki pa ba Elia. Coucou Elia, bisous Inès, Christian Antoinette, Josh, je fais de gros bisous. Mais le roi toi le 31 na mon amoureux de mari, mon très cher époux, toza na kati ndako toza biso mibale. Naza pe ko kende ko sala repas pour na chérie asanini alia bien. To kovanda biso mibale na mesa an amoureux ndeto banda ko kende ko lia bare pour chérie ta malinga nga ba restaurant ni nga na kota te.
just comme un restaurant, car restaurant. Ah, bolingo la makambo, bolingo pe kolaka, bolingo kolaka ya solo. Sikoyo nga moko lelo nga na chérie tozana ndenge ya restaurant. Tolé na ndenge ya restaurant bisi en amoureux hein, avec du champagne à côté s'il vous plaît. Moi champagne faisait là na mopanzi. Nga na chérie bisi mele en amoureux. Ba papa to na suka mbula. Fungola maboko papa. Fungola maboko. Pesa mama mbongo papa lingo kenulia kaka na batu bakatula kia na libanda. Oboyi bana bali bien na kati ndako. Nga na ute ko bimana mon amoureux de mari. Bilo na tuto kolia yango. Oui bilo nga na kolia. O to kolia na chérie. Biso to kolia agneau na biso. Agneau na biso yango to kolia. Moi agneau na biso yonga to kolia na chérie. Bilo na okendo lamba to lia na chérie nanga mon amoureux de mari fo mukanda ni kansi nitu. Capital na sali na soso poulet fermier. Yona linga mingi. Yango poulet fermier yona linga mingi. Yango na ba ingrédients nanga boye binga mona mama poussa. Une femme à la maison, Olivier Sele na yoka okala. Na ba ingrédients zanga te mo na kati ndako azanga ka mo eloko olamba te. Ami nanga epota la compagnie na mayebo. Omoni mayebo. Yango ani nanga akoza la compagnie na mayebo oyo nde na kolamba ani nanga na kosala ngo na mayebo. Na kosala ngo na mayebo na biso oyo. Na kosala ngo na ba pomme de terre. Pomme de terre yango pas de foufou. Pas de foufou, pomme de terre nanga yango oyo. Bon moni pomme de terre wa mike oyo. Eza kitoko mingi soko zo yambela ngo ba paya ozo lamba ngo na osaba agneau boye na ba poulet ba pomme de terre aboye. Yango eza kitoko ya déjà na forme. Au lieu auto somba auto kata ka kata na eza déjà na forme nango. Eza bien. Ah na mopanzi na vanda ka abona moni livrer moko esanga livraison. Mame jeune monga ye mutasanga nene. Atila yenga misula ka ngingo na taka bo livrer nga bi ah na ngo kotina ka dana na taka bo mbisi. Nga moko na sekia le bi o linga ka mbisi. Atila nga mbisi ko mbisi fona na mona ngai. Nemo mamu ngai fa olia mbisi to no lamba ngo. Naza na céleri nanga na mopanzi nde na kolambela biloko na ngai. Ani na biso to kolia ngo na petit pois. Petit pois yango na sebi déjà. Naza et puis là on a en branche pour moi na kosala ngo ko sala ba été ko sala fara ya kokalinga bomo ndenge na kosala ba echina na ngai. Awa na kosala pe légumes ya courgette. Na kosala légumes ya courgette. Naza la crème fraîche nanga o na kosala ba agneau nanga. Na o na kosala la légumes, naza na sauce béchamel. O na kosala ba courgette nanga, na kosala légumes ponga moko na kosala légumes nanga. Tomate ezangi te. Naza na ba tomate nanga yango yo. Tomate nanga ezali biloko nanga o na kobongisa bomo na ndenge na kolamba yango. Entre temps, naza na ba matungulu nanga yango yo ezali matungulu nanga yango na pointe. Awa pe naza na solo oyo na kolamba ngo na ngai na mbiso na mama ngai atindala kinga mama jeune monga mtatina na mbiso na kolamba ngo na solo oyo pilipili ezanga te ya koboye te moni biso ba mbata biso ba Congo tozalata to lie mke to lie pilipili esu biso to melima ngo to sala nini to toni na bisala kisala kindeki na mopanzi na pe na dongo boye binga zaka mosa makosa nga kolamba na pe na dongo o na kolamba ngo na mbisi naza pe na oh na kosala mo apéritif nde ba papa ba konda moi ba papa to ba mela mo eloko apéritif on na kosala oyo na tebele na kosala ngo à part wana fe naza pe na kosala pe viande de porc hein ça fait viande de porc donc parmi les viandes wana na pe na viande de porc nanga yango yo na kosala pe viande nanga oyo ya porc hein na viande de porc oyo oya kosepela koya kolia aye na ye na viande de porc yango yo na kosala viande de porc nanga yango yo moi citron na ndako nazanga citron te crème fraîche ezangaka te naza ba crème fraîche nanga nazosala lokola na champignon naza pe na sauce nanga ya champignon ezali mwasi kolamba mais eloko na koyebisa na bapapa baota biso mwasi kolamba ya solo mwasi eza nde likambo ya kolamba mais na fin de l'année boye mwasi fosala nini ofungola maboko na bato mwasi te mobali papa il faut fungola maboko po bokoka kolia bien na kati ya ndako ya solo ata mama azozwa monga bana ata mama asombaka biloko ya kolia to boyi te mais mokolo ya fete mo biloko ya mike boye omonaka ezaka kute eza mwa motuya yo mobali fungola maboko kotia liboko na poche bimisa 200 €.
kendo kendo sala moi ba course sala ka bien côté ka charge na moi cité kaka mama aliaka mbongo bana ngozala combien papa aliaka mbongo bana moko mona ozana moi 100 € na yo okena banganda esika nganda ezali obimisi yango osumi mo mulenga masanga osumi lilango na nganda kuna ba mona oke yo za danger za mopa otikinda ko eza na passe moi pour meter ka oyo papa somba bana balia mokola fête bo bana bako sepela papa bana balia moi repas un peu différent et à terme la fête boye bana balia kaka soso ba tchana friteuse pour maman ba ngotcha fuso na friteuse chala bakangi ba frite ba tcheli bana na ke boka mataboli ate moko la fête il faut bana balia bon mona ki bana na ngai nini merci na bien surtout mona ki bana na ngana orphelinat bah laisse que maman va traiter bon mona ki bifet bah ça li bana na ngana bifet pour nani parce que zaki mokolo ya fête bana balia bien bana ba sepela na yango na osenga na ba papa bo fungola maboko ba papa ba maboko makasi bo fungola maboko mokolo ya fête bo bana basani bana bakoka kolia bien merci beaucoup pour un cadeau oh mon fils Ndunga merci beaucoup pour un cadeau oyo et ça linga bien cadeau ça la ka bien cadeau nanga ba pesa na fin de l'année cadeau ça la ka bien. En tout cas, merci beaucoup, Kédi. Te bénisse. Voilà. Nekika bongo na baki na solo la nabino, papa surtout pour na maboko makasi, bon pour na maboko, pour na ba maman oba yebise kinga kan to kama mama netu na yebise ba feti yango yo me mobale liko bisambongo tete ba papa bo sala boete. Tika ko kendo ko lia kana ba makangu mbongo libanda. Na tango feti pesa mama na fils que 200 € asala ba course. Ngala to sa ba course à Sekoti. Bakuza to sala ka boy na fandeki na ngaka na waka fukanda bi akoti ka yemo boy yako ta cuisine pa pamba te akoti ka mo ba mesanga pela beta kare mo ba na osali lo te na bité na sele ko ta ko pe na mikolo na voiture te te na sele ko ta bi bo ko osali ko se te na bi chere ko pe na voiture te to kei to kende ka bo tant to koti to koti na magasin métro to bandi gozo to komika na nini na ni ba yone guichet ba yone non so pe guichet so comptoir na bossa na la caisse papa et moi bisika carte a cheka bo encore à sans contact tu ka taka ele ka ina ngonga biyo kabiso bona 2021 ezala bande bongo na présenter bino ba meilleurs vœux dans quelques heures nzamba ko c'est tout ça il y a tout ça kontima qui est kota na 2021 mitema na biso ezala pembe mitema na biso ezala esengo mitema na biso ezala ya bolingo nzamba pamolo ba o nyonso bakanisaki bana na nga na Noël bana na nga na orphelinat nzamba bolingo na motema na nga sincère avec tout l'amour que j'ai sincérité ndeko nyonso yebi kopesaki nga 1 franc na yo pona ba orphelin na nga wana balia nzambe akanisela yo nzambe apambola na to côté 2021 mais na elike na komo na Yesu na nako ni maketo kota tant to kota 2021 bo muna nga mbala moko notification note comme ça tete 2021 mameli ni tu wana quand ba que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzamba kalo sako muna nzamba ni pesha ni bana bete bon à tout à l'heure.